salut RD Congo Info.fr, tout le monde est d'accord, c'est bien moi votre humble serviteur Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise. Balobi bakozoewa pisoki na RD Congo te. Balobi Grady Mouya kaka na actualité. Tant Grady Mouya bimaka mambo bien bimaka. Tant Grady Mouya bimaka bat bayo kakaye. Pourquoi ayaka na makambo ba futilité te, ayaka na makambo yo bat bazo tala bazo mona bazo comprendre quelque chose. Lelo botu na Grady Mouya eko sala nini? Malgré tout nazo na moi esengome ezape passe na motema bon. Balobi na circonstance yosto comme ça ka nzambe toti ko perdre ndeko na biso ya mwasi congolaise lokola ngai lokola yo ozotala nga na minutes oyo na kombo ya Cynthia Kadima. Cynthia Kadima azali mwana bandal donc tozapi na mabele ya bandal. Alors na sinde déjà na oloba bazo illustrer biso ba image ya lupango ba Cynthia eskani Cynthia ye akoleli. Cynthia azali fi oyo toyoki lisolo na end o ba oti ko boma mikolo oyo donc mobali ya bomi Cynthia. Alors Grady Mouya ayekolobela nini na ko sola na famille ya Cynthia te mais na ko sola na bandeko na biso ba congolais ba ebisa biso na liwa ya Cynthia bango bakoloba nini gouvernement congolais esala nini parce que batu mususu bazoloba o moni gouvernement congolais faut kota makambo yo il faut bimisa mbongo il faut ça c'est là yango na boyike to komaka na ba Facebook na lingi bino ngai na bino ba mame milinzemba ba Glody Kuma na Norvège to land ensemble to ka souci wa congolais ba lingi nini basengi na gouvernement nini et ba ko lancer message nini na famille ya Cynthia Kadima na sana ingénieur Kelly kela na sima caméra ingénieur Kelly to meka opusa na déjà na solola na maître na kuti maître asa mo musala na ye na solola na muke maître boni bien papa maître lelo Grady Mouya Ibenge na ko fanda to sola mo muke na maître Ibenge de la presse congolaise akiti na télé na yo asola na yo maître est-ce que oyebi sango ya ndeko na biso congolaise o babomi na end na landa kiango na Molière na monaki be mage ndenge lekaki me esala ki passe mingi na motema esala ki passe penza passe na regretta ki trop na lela ki mingi. Alors maître olobi o regretta ki olela ki trop lelo Ibenge de la presse congolaise lisolo azobete ezali gouvernement congolaise ekosala likambo nini na liwa ya Cynthia parce que ba misusu tozomona déjà bakomi ko menacer ba indien bazoteka lisusu te ba congolais bazo menacer sko bino ba congolais biso nyonso tolingi nini gouvernement sala nini gouvernement bazwa makambo au sérieux pour trop c'est trop vraiment to kufi mingi na mboka to kufi mingi gouvernement azwa makambo en place ayeba ke ndenge nini do makambo ezoleka na mboka do basala penza ke non ndenge nini makambo ezoleka na mboka poke bazo boma awa babomi awa epai na biso moko babomaki kuna pe bazo boma tozo mona ngo boye na miso sko maître to moni déjà ba misusu bazo take bendien na ebité bosengi na gouvernement ba pesa biso permission to panza ba magasin ya bendien to boma bendien ou bien gouvernement esala eloko moko par rapport ya relation na biso na bendien yango wana pene loko na biso to kiteli na pourquoi lelo non bango ba solola na ndenge na bango bakonzi na bakonzi ba oyo bazali kolo bango na bango ba solola ba yeba ke ndenge nini bakoko sala et puis biso pe tozala bien to fana na mboka ya batu soki tokei na bamboka mupaya to fana bien bango pe awa ba fana ka bien ba déranger ka bango te pourquoi biso tozo kene na bamboka na bango bazo déranger biso donc toza net que toza bana étiquette. Donc maître ceux na comprendre bien olobi ba gouvernement mba efanda ba solola alors lisolo oyo zo senga na gouvernement lelo lisolo on appelle ça na lingi gouvernement ozolanda na ngonga o pesa bango idée parce que tant sous gouvernement pe ya na poso solola mais eye baté ba solola nini ba loba nini ba sala nini maître tant que yo maître soko zaki na kati ya gouvernement na minutes o olinga ki oloba olinga ko sala nini non ngai ko benga na bendien ou bien ko sani moko pe bendien bazo salisa bato bato bazana passe quand même bazo teka na ba magasin bazo zwa moi mike na bango mais siko moi ba benga na bango ezate il fallait ba fanda ndenga na lobaki ke non bango ba solola ozolanda ba solola ko boma te po biso na mboka oyo biso na mboka oyo donc tozala kaka souci ya bato ozolanda biso tozala souci ya bato tozala souci ya bato mais yango wana asengi ke gouvernement babongisa na ndenge na bango bakonzi bayoka na ndenge nini gouvernement indien bakosala ndenge nini oya biso bakokosala po moya kosala te ko brutaliser ko boma kosala boye biso toza bato vengeance biso tozongisaka mabe na babete
Ce qu'on mettre naoki message na ça déjà message ya paix. Alors bande ko na biso ba congolais o bazolanda ngai na yo na ngonga o déjà ba bandi ko panza ba maison ya ba indien ko beta bango ko sa mobulu yo lo bana bango. Basala wana te. Basala mabe na mabete. Ko zongisa mabe na mabe. Yo boyi ba panza bati. Ba panza te. To kufa ka bongo. Te za question ko kufa te. Est-ce que Pon ezana ba musunda mu magasin wana bazozwa ka même mike ozolanda ezate ke indien wana moko asali wana eza bendien nyoso ba est-ce que oyibike kana ba magasin wana bendien wana oka ba congolais o basala na ba magasin na ba maltraiter bango ka ba salaire mabe soki eloko ebungi bazobeta bango na ndenge moko ya somo est-ce que oyebi yango bon wana pe omona ngo na ba chinois molière alakisa ba image bon na mona wana mende vraiment wana tokoko zongisa mabe na mabete ozolanda basala na bango. Mais biso quand même to monaka ezana mususu o biso to monaka ezo sala biso passé ezana mususu o biso to monaka te ozolanda mais ceux qui net ke bango ne ba sala kuna so iba monike ezama be bazo futa bango bien te ba ko lungwa na bango ezana ngo problème te mais ke ko sala net yo zo sala mo sala boy ngana ko zwa biloko na yo o te na bebisi yango quand même ozomona ezama be yo moya ko sala mo sala ezali soute c'est ça ozomona so ki o monike net ezama be olungwe na yo pe moto akosima na makasi azati c'est ça. Voilà, merci beaucoup maître Nengo Zumwata Mukia Kosola na ibenge de la presse congolaise ingénieur Kelly qui a la tout en boîte sola na mopende kolanga mobala tilemi na kita poto telema bien mbotendeko tozo beta lisolo ya ndeko na biso congolaise o atiki biso na mboka Inde oyo babomi na Inde. Alors yo étant que congolais kombo na e Cynthia Kadima yo étant que congolais okosenga nini na gouvernement na biso babengana ba indien o baza awa to ndenge ndeko na biso mso tukolo ba solola yo ozosenga nini pona ngai na sengi ba solola te fo ba bengana bango mboka na biso moto okoma bazoba polani mboka na biso babetaka lele babeti ba congolais lele libane babeti to limbisaka mboka na biso moko il faut ba kende. Sko yo ozosenga ba kenda ba raison nini pona nini ba kenda bango ba sa commerce wana pezo sunga biso ba congolais to mona ba biloko bazoye la biso ba otiki la biso na ba moins cher mambo belebe et puis na ba entreprise za bango bazo engager nde ba congolais yo sko ozosenga ba benga na bango mo te bande ko na ba otika ba chômeur nazo senga ba benga na mo pour souffrance eleki bazo pesa sota valeur te ko beta bambata banini respect zate mboka na biso moko bazonga na mboka na bango ba kende na batika soto vala nani. Ah, donc bah faire na bango ba ki osala na mboka. Ça na mboka na bango. OK, merci beaucoup ingénieur Kelly. To continuer na interview na bisoka ndenge zalaka. Ndeko boni. Bien. To kitina Bandal balobi Bandal c'est Paris, est-ce que vraiment site ya Kadima bande kufanda. Alors tozo solo la concernant ndeko na biso congolaise o uti ko kufa na Inde, o ba uti ko boma na Inde, mobali ya bomiye. Alors tout le monde a bamboka mususu soki makambo leki ndenge gouvernement et organisera makambo. Alors yo étant que congolais tango zo mona makambo boy salami ti lelo gouvernement na biso elobi elo côté. Alors yo zo senga na gouvernement nini ba indien wana to benga na bango to continuer ko zela bango na banda na ba maison na bango pona ko buka to nini olobi na gouvernement. Bon na biso ka ba gouvernement ba nini quoi. Ben indien wana il faut to beta bango mabe to boma pe moko. Po babomel bino congolais bino pe fo bo. Ouais, babomel biso congolais frère chéri na biso Rihanna on a Rihanna. O ba kati michi wana. Biso pe to abeto to tika la pe na moko to boma e to kata e. Nina sengi na ba gouvernement bongo bani. Mais yo kokata mutu ou bien kokata indien moko na Congo yango ndo moni solution. Te po bango o basali bango ba solution na bango pe yango na bango. Liwa omoni liwa za nzambe nde atinda kapesa ka permission donc soki nzamba lingi te mutako kufa te. Alors tinde kona biso akufi est-ce que bike nzambe nda permetaki ke akufa na mukolo. Mama nzambe zaka wana te po tanga salonga ebe te ke nzamba za mokili. Yango tolobi soki nzamba lingaki te akufa lingi po kufa te donc nzambe nda permetaki ke ndeko wana akufa. Yango siko biso tozo loba boy. Bino solution bo moni bo pesa na gouvernement atiki la bino ka permission bo panza ba maison bo boma pe ba indien. Te wana te abenga na ka bango bakende batikila biso mboka na biso bazonga la mboka na bango biso pe to die kuna te. Mais yo po koma problème olata parce que na moni olati ba swag banine mais ben ndende ba yaka na ba plan o royal inde mutasalinga pona zala boye bani. Bendie te osomba na maison bendie te bendie so bandeko na ba congolais o batekaka na ba maison ya bendie tant bendie ba ozongo mona teke ba otikala ba chômeur te
Mikie monana. Na bashine tozali tozwa mbongo mikie monana. Ko pe ba chinois ko ba roboma pe abino bo benga nsu ba chinois bo botika bana. Ba sala ngoti. Ba chinois nde bona confiance na bango. Makasi bango tout. C'est bon, ingénieur Kelly, tu continues. Tu as 2-3 personnes. Ndekonanga iboni. Bien papa. Ndekonanga lelo tozobeta lisolo ya congolais wa tiki biso o ba bomeli biso na mboka Inde na kombo ya site ya Kadima. Alors on va bomiter, ba mesana ko boma déjà. Bon, o ba mesana ko boma na lo ba ndie ba mesana ko boma biso. Alors yo étant que congolais otali liwa wana ozo senga nini na gouvernement na biso basala nini parce que toyebi zela na sisa pour la mono za show toyebi ke liwa ezaka mukano ya Nzambe mutu akufaka pamba te sans que Nzambe accordé yango. Alors soki tomoni lelo ndeko na biso na pa kufi tout comme tokolo ba peke Nzambe muta permetaki ndeko na biso wana atika biso lelo siko yo etant que congolais o senga gouvernement na biso esani batika biso to panzaka nde to mesana to yokana. Est-ce que ngande non senga gouvernement? Mais aux congolais oui. Oui naza congolais nga go senga gouvernement ti o ele baboma ba professeur baboma ba étudiant pe ba kontinue boma biso bandeko na biso parce que gouvernement aza wapi amona rande baboma biso biso to ba tu yaro lo bara tout le temps te kende et biso amone la biso Brazza amone la biso Angola amone la biso ba payer belé ba Rwanda biso to amone la te to mone la pays ni bisanga. Ah, ya solo. O pays yo bisanga ke non maele to Congo mone la pays bu. Nga be mala so do na nasi bozolanda ndeko nanga nasi kaza vraiment attention makasi. Alors bi ba mone la biso wana za on est ailleurs mais na ebité soko za na balobi ke eloko na eloko ya na tana ngo. Biso ba na tanto to na président so Mobutu to na tanto ka likolo. Ba boulete le roi to na rais arafe bete aramutu. Ya le roi aigle. Il pas ozo regretter pe Mobutu. Tu n'as regretté Mobutu dans sa ex-président Kenda déjà. Tu as Mobutu avec Mobutu lelo. Na koumi c'était mais avec Mobutu parce que par rapport à ça là ils a bien. Mais à sa faiblesse, à sa mayeli. Le comment que yo sali mabe droit de l'homme landeli. Alors ça dit que l'embate à otala aigle atala ramna misu moko abombi o otala o. Vous voyez que jour abando répondre et zalara mabe. Biso otala ka to kanga maboko. L'homme na nani na masina kuna yindaki bo mara bende. To bite botika bango. Biso to ba to bo mara te. Yo en zo Brazza na foot to beti to Angola aller retour. Rwanda to jouer final. Mais on dirait na makas pena nzoto na nzoto nde ezala mystique na Congo. To za faible te. Congo ezala jamais faible. To zalande kaka bato bolingo. Biso to ba payer to za bolingo. To faible te mais ba ka sa te ba monde la biso jour eza. Jour eza to bando na ba président na bango. Na ba ministre na bango. Na ba député na bango. To bando to faible te papa. Mais si yo lobi nini o lancer message nini na ba konzamboko bazola ba gouvernement na biso ba député ba sénateur surtout bango na lo ba député ba sénateur ba tele soli kambo to fota bango pa basala nini siko tango ba batala basala nini tango ba komba ba zoka ba crise ba salaire na ba assemblée kuna ezala ndeni non lo to su crise mon assemblée lo ba futa biso te to parler pour non pas parler pour non ko fa biso na end na so merci vraiment pour end kandi balekisi end na biso na ebité to aussi ça likambo to aussi sondeni to aussi songo tang tenkoma donc to tika no ba boma biso ti tana biso tango ekokande ekomi déjà mais ba bomi banda ba bomi bosali to sali loko te o ko bomo ko za 6e fois mais tenza mais to sali pika elo te bo ba bomende lelo yeso loba so ba beto mbata a zongsa a mais jour on eza ko l'accepter à faiblesse jour na zongisa yes ba sarani akata mdito na misu ya zongsa mdito et ba que jour biso to bando kata vraiment donc bino mo bozolanda hein ba bitu wana passe na motema po atiki biso za ndeko na biso congolaise mais il faut to lobela pe makambongo po ibenge de la presse congolaise tango akitaka nde po na ko éclaircir to ka souci ba congolais baza pe na pasi oyo ndeko na biso atiki biso ndeko na liloba suka otala caméra bandeko nyonso bazolando ezala gouvernement congolaise liloba suka no ezani liloba suka gute po na okufa na ngati liloba na ngeza ba o ba olanda dernier mot dernier mot pe ka liloba suka bo non pour interview alelo ça que ba ono se ba olanda ngai to saka na ba moko to za ba faible te to ave yumati présent to za na pe yumati bino bendien ba pe to monela ka te ba pe to aluka mata devant Congo to ka ba yumati
total arabe no te au moins du jour ngongé au moins ngongé beta ya catholique jour et beta moi jour et beta ouais ba maman boza na à l'aise ba malo na bi ke bo lela ba malo boza na à l'aise to à l'aise to aussi ça mambo présent aussi 600 ndeko nanga boni Malam papa. Quand ndeko zotambola tozolo baka likambu ya ndeko na biso congolaise o ba utiko boma na Inde na kombo ya Cynthia Kadima. Alors yo okosenga na nini na gouvernement na biso to sala nini na bendien to tika bango bafanda to solola ou bien batika la biso pe tanto panzata au magasin on a to lia mo bloco meto bi ke liwe utaka panzambe. Papa makambo ba chinois eza makambo alelote. Bendien sikoto. Ba indien pardon. Comme bendien makambo alelote. To su de yoka kala bomaka bomaka. Mais souci na ngai ba continue biso bazo sala lokote bazo sala action mon côté pour que biso to ko mona tate to na ba konzi to mona yango te na tango Mobutu ezalaki boyete na tango Mobutu ezalaki so likambo bina mboka ba papa tele nous taliboso a su décision mais ce que to mona on dirait na ba député on dirait baza ba nommé baza ba voter te donc yo zo regretter Mobutu na regretter makasi il faut Mobutu na ndeka soki balabito ko kundula Mobutu atala to ko kundula to kundula ata za fa tala ki to ndimata yeke ndito fa to ko ba netike na somo na ko ndile président zate juste papa na obalika basolo siko yo zo senga nini président fa sala nini na esika bo likambo eza boye papa to ko ba mikete ndie azui mutu na biso atumbi akati no atumba tumbi akati mike il faut tout mon action ya président tout mon action ba député tout mon action yango nga na tuni action oyo zoloba na action neti nini soki yo na minute o ozaki président so da nga so ki président tant na minute oyo en tout cas ba ndie ba nga ba teka na nte mais ba oteka pete ata bana moi baza na ndengo wana omoni biso ba congolais biso bango ba biso biloko na biso na biso biloko na bango te bilo bokenda osomba na ba maison na papa ndie azako yawa na kilote aina kiloti awa da 1 mois comme na mbongo ezali na Congo wande on dirait ba continue biso bazo ndima ba shimba ndie bazo ka mbongo awa ba pesa bango ba pourcentage pour c'est clair te ba pesa bango pourcentage oui donc on dirait so iba bengani bango moi perte moko ekota na masolo na bango likambo za boye to bité ba bengana ba chinois il faut vous appeler ba paya likambo za nde hors des ala pe congolais azazoba te ko fanda pe congolais le bité ke azoba de bazo sala makamno awa chinois bomim chinois abeti congolais c'est la malé beso chinois abeti congolais mbata congolais zongisa bazi congolais batena makala to yeba solo na bien chinois ateki biloko cher ba congolais baloba basolo baye ba côté chinois congolais comme le azoba na kati ya mboka ne moko est-ce que na kati ya Chine yo congolais ko sala mobulu kati ya Chine après ba chinois ba protéger yo batika chinois et comme ça la matin après bendie ba bomi biso bomi biso na mboka na biso ba bomi biso na mboka na bango to boyite mais faut tout monde quand même action muke na ba konjina biso to o bazali boso député musala yeni na kati ya mboka kolobela peuple député zali munoko ya peuple ngelo ba ke passe ya peuple ce que ça qu'on a député na le parlement ba solution peuple amona a senti que naza yo oza ko accuser ba député na biso na acte oui na kise bango pourquoi ba ça le côté depuis 60 papa oyebi ngate ngala yeba mamboko bien depuis 60 ba député ba lobela biso te on dirait ba za corrompu c'est vrai papa ko ça te ba député ba lobela biso te tout le monde salaire député za combien yebisa biso to Hollanda RD Congo mambo za roinda to yo ka kisa $13,000 $13,000 yo zo combien nga papa ngala nazaki chauffeur nazoka soki $130 hein yazoka $13,000 député moko mais so balobi toka lisolo moko mutu alongwaki na tanga to kombo tanga Victor Kamela saki balonga ta 10% ya député ba pesa na ba huissier baboyaki babi salaire na biso ko bouger mais salaire bango bouger musani bango basalaka hein balobi makambo ya élection balonga ba onda ba mbongo ba pesa ba sala élection balingi te balobi bakatande ba salaire ya batu $13,000 d'abord retirer la position Moussa ni ba nga papa na tout journaliste malheureusement que journaliste ba tuna ke mutuna te mituna za ngai ba question ba réponse eza ya yo alors to komo citer déjà na suka message na ya suka ba konza mboka ba nyonso bazolanda yo osengi na bango nini message na ya suka eza boye na makambo ya élection na makambo ya dialogue message na ya suka eza boye peuple congolais azazo baté minduki et comme rappel bitabe toza bazo baté minduki comme bitabe ya solo batuna ba belge tozo ke na mboka na batuna ba belge batika ka mboka oyo ndengini
peuple congolais aza arme moko eleki même arme onoshima ba chinois ba chapeau ba betaka na monde Hiroshima eleki peuple congolais soka aza zoba o monde zoba o to kebo bo sala det bolingi biso to fallait ka ba zoba vraiment tamutu na biso exemple moko soki tambo no so ba tomboki bandal ba tomboki ngalimo ba tomboki kasavu ba tomboki ngiringiri ba tomboka na bani ba arme to biloni maboka papa batomboki balobi ke passe c'est l'équipe po congolais omona passe papa congolais omona passe papa soki bakomi nyonso batomboki kamwa basoda ya mike mike bakoka population kamwa ngabe owa kamwa bango baza na ba arme papa arme lobelo côté arme lobelo côté papa okoboma yebaka baokanga yo papa okoboma yebaka baokanga yo arme salaka eloko te papa pepe congolais nde azofanda kaka azoba mobutu aza na arme te toloki oyebinanga makambo arme mobutu aza na arme te voilà namoni bazozongisanga toujours na baquestion tokomona suka grand président ngadi merci na opportunité oyo opesi biso tosala interview oyo na mokolo ya lelo napesi merci na nsima caméra namoni ingénieur keliki ala zola glodi kumanzamba norvège napesi yo mbote ebele napesi mbote na masa na nga mayele napesi yo bambote ebele ye azalaki bamipanzi ya me adéserté tobeta masolo ya moko mosusu napesi mbote na mame mili nzemba motema tous pepele ya mbetolo mama lolo mama Loris la Congolia napesi yo pe bambote be babi chateau rouge na maboko na yo okangi bango toujours kleboa napesi merci nani sukabaka bango chiku na les champions na bosani yo te na Suisse Jordan Kambala wana masa na ngai na Congo lipanda mais Jordan Kambala napesi yo pe bambote ebele vraiment malolo il faut que na note malolo te oboke ka malolo pamba te éviter donc nazongi sikoyo balobi yepena na ebite lokwa bapesi ngai kopesa tika na bwaka esu na respect pour na bwaka ye déjà Loris la Congolia malolo balobi o Gradi Mouya Ibenge de la presse congolaise na mipanza RD Congo Info et pas grand prêtre César Ngadi donc sentiment na sentiment balobi masole bongi aïe napesi bino tout merci bolela Gradi Mouya Félite ka Shedo Katanga nani susu Shedo Katanga napesi bino tout mbote ngana bino tokutana la prochaine ciao on y va.